Capage TV. Capage TV. Nakoza na bota bana 5. To kabwani. Yo yeba teke na bote. Mais moi na mkolo bana, mama ya bana. Batutu bakoyeba kabota directement. Azana bana ne mulongo. C'est ça. On se comprend c'est ça. Ngana ko ma jeune garçon. Mais papa ka ba oyebi teke ya bota na bota ti. On se comprend c'est ça. Ngana ko ma jeune garçon. Na ko linga pe jeune fille. Oui. Mais yé avant mo bala linga yé calcul. On se comprend. Charge. Charge, ça beta calcul ya charge. Na famille à moi aussi. Na famille moi ça beta calcul est 15 jours bana oyo. C'est ça aussi. Bana oyo, ça dit et comme déjà schéma mususu. Yango maman, problème nyo surtout babongisaka. Kolimbisa moto boza na yete. Boni zamba kolimbisa mabe na yo. C'est ça. So kinza banja ndo fina biso, ando ko tangiso mabe moko. Tokozala te sur Saint-Pierre. Tokozala te. Donc, oyo ba bitumba banzoko eza matisi nde nyoka maka. Bitumba na bino ba parents bana nde bazonyo comme na simana yango omona mwana komi na besoin papa na ye mwana komi na besoin maman na ye mwana komi na besoin boye mwana zokola où est ton père omoko sa papa mwana ke papa zaka na lola o papa zate papa ke na lola kuluka nini certain que la femme sage bâtit sa maison la femme sage bâtit sa maison na TikTok te aujourd'hui vous êtes donné plus na TikTok makasi ozola na conseil ya mwana mwasi moko ya 22 ans. On a une relation, on a une relation, quand on a pardon, bima relation, moi, moi, si à 22 ans, on a une expérience, ni na libala. C'est ça. Maman, yo pas aux ceux qui ont 30 ans, ceux qui ont 35 ans, au Vlandio, là, moi, na moko adolescent, il y a 20 ans, 21 ans, 22 ans. Kosenga mobali pardon te. Kosenga pardon te. Au PC blanc, il y a bon, il y a un mot. Un certain. Et vous allez voir des gens responsables. Bazota la bana wana. Pe a komi na katanda. Biso se komi la biso c'est au sel moi fier que na koliate. J'ai pas comme ça. On se pas bonde là mais o balbina na ngadi bobwe lambalia. Yo moko vandi ti o mo benga sa lokola. Lokola mpuka benga. On récupérera. La katanda kunomo kozoli alwa muivi. Wana nini ozeli babonde la yo ozite. Siko bongo ser Saint-Pierre. Vraiment. O tombe siko e pa mutu moko boye. Azo panguso na makolo. Moyen. Mutu moko banda botama, vous connaissez mes sœurs, je vous conseille. Non, toi je t'aime te. Il y a des moments bozo bomba la bino Nous moko moyen te. Pas les ça na ba détail ser Saint-Pierre. BASEC signifie bureau d'appui et de soutien pour les études des Congolais. Nous appuyons et nous soutenons les études des jeunes Congolais ici au pays et puis à l'étranger. Nous sommes une structure chrétienne. Nous le faisons volontairement avec nos peu de moyens que nous avons. Notre souci seulement, c'est le développement de la jeunesse de la RDC. Ce qui fait que souvent on a eu diplôme d'État AWA. Nous avons plusieurs facilités à coder à l'étranger. Moi, je pense que ce sont des initiatives que nous ne devons pas négliger. Apparemment, c'est comme s'il n'y a pas, les gens ne voient pas ça. Vraiment, mais quand tu es dedans, tu vois le poids de des sacrifices que l'on te doit endurer. Je pense que c'est à féliciter et c'est encouragé. Ces actes nous ont été impressionnés. Comme on a fait subitement boué, distribuer bien, il y a une classe. Nous avons vraiment un enseignement cassé. En tout cas, nous avons vraiment abattu la Bible. L'avenir du Congo sera entre vos mains. Parmi vous, il y aura des ministres. Parmi vous, il y aura même un président de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous vous préparons pour ça. Maintenant, nous pensons aussi aux orphelinats. Pourquoi? Puisque dans les orphelinats, on trouve les jeunes incapables de la classe à cause de la situation à Bangui. Il y en a qui ont perdu des parents. En tant que BASEC, structure qui s'occupe d'appuyer et de soutenir les études des Congolais, nous sommes obligés d'aider aussi les orphelins. Merci kaka pona batu misusu aza mbongo me ye mbongo na eka ambiance ka me bino obozi tamba akwete kati ya bino bolela biso biloko on apesi bino ka merci. Mathieu. Bienvenue dans Capage Télévision. Merci de nous suivre partout dans le monde. En tout cas, Nzambe apambola bino bozana biso elongo. Merci pe na ba onyo swatchara biso na ba prière bosambela pona biso en tout cas Nzambe apambola bino partout oyo bozali otala nga na téléphone na yo na ordinateur na télévision Nzambe apambola yo place ozali.
na pour la bomesa notre senga ka partager l'émission oyo ezali malamu pour la biso communauté ningi futilité mais er likambo ko ya rabobi nzambe sala nzambe loba nzambe sala boye en tout cas nzambe asunga mama ya Alexandre place azali amona na meto mesa na biso ba mama biso ba famille ko batelaka bana en tout cas eza eloko moko ya bientôt déploraka divorce parce que divorce ya na mamu ebele soki ezali na makambo oyo biso ifale totika ezali futilité na communauté congolaise tozala ini po to changer na mboka na ba montagne na makambo nyonso bato mosusu baolobesalami kaka awa te eza na bacommunauté nyonso mais biso nde tolingi distraction ntango bombe yaka tokomi nzambe atali boye nzambe te nzambe aza te tobongisa nde marche toza na prophète Enoch yeyo mikolo oyo tozwaki ye te azalaki na mwa bakopesa mpe bate ya place mosusu et de l'autre retrouver comme Capage télévision eza événementiel publicité na biso toza na besoin ezonga bomoni bino bolokaka nga o mama Capage publicité eza ebele siko mikolo publicité eza te siko bozozwa nini en tout cas soki mutu azosala effort mpo bandeko na ye visibilité ya babiloko na bango ekende liboso bobwakeli bapartenaire na nga milimo ya mpiaka bazokoka lisuku kofuta te biso mpe tolongoli bango en tout cas nzambe asunga misusu ya malamu baya et puis ekozala kaka mpona esengo na biso toza na besoin ya bamatériel oyo ya kosunga na ndenge ya malamu mwa caméra mwa lumière et osala vraiment bien merci de bango mpe bazosala yango et voilà quoi papa Enoch boni malamu ser Cynthia boni bino pe oui ça va na mona okala vraiment makambo ezalaki ebele mais nzambe abateli nzambe abateli bakotelaki yo basalaki boye ezalaki problème nini ozalaki na problème na bato to ndenge nini pesa na bambote na bango baolanda biso napesi mbote na moto nyonso ola na ngai nzambe pambola bino nzambe aza na bino car okozala desite elanda biso debiti na suka okobénéficie quelque chose ya malamu ezalaki problème nini kaka ndenge tolikaka mpona koévangéliser boye batunaka biso mboka eza ndenge nini topesa bapoint de vue na biso en tant que compatriote mpe en tant que mosala nzambe normalement et après ntango nazongaki na ndako nekoyoka coup de film abenga na numéro masqué moto abenga bisinga ke Enoch déplacé bisika ozali noki bazochuchote kombono na ndenge ya bien te na binani wana akati téléphone numéro masqué ça dit moyen au rappeler exact mbala moko na koti na mutuka na déplacer destination na koyendako ntango nayendako na koti na kati ya lupango pa lupango nazofutela ezali de porte ya ngai na ya bakolo lupango ngai naza na porte ya liboso ya monene bango baa na couloir okoti poye na couloir nde bazali ngai nazokipe liboso ekomba 19h30 noki bazotoke sikoyo portail na biso soki bazotoke ezalaka na mwa lidusu moko bokotala moto aza libanda oyo azotoke oyebi ndenge ezalaka kama biso moke natali namoni bato moko boye bate bagarçon bamisu balati baveste bamisu batelema mosika kuna mutuka moya noir ezalaki wana batemi bazotoke mbala moko deke namoni bongo na se rappele na coup de fil na yambaki na zwi na bimi kote bakolo mpango bazalaki na s'échapper na ndenge nini na s'échapper na kosote mire na sauter mire na koyepa bavasin na kei bango toke porte ti nde bakolo mpango baye ne bazotoke porte bongo mwana mokolo na bazotoke porte bongo afungola kaka portail porte moke wana bango batindiki ye bakoti batunye porte na ngai kotuna batunye porte na ngai ye mpe na kotremble wana mwana mwasi wana alakisi porte na ngai bakoti linga na kati ya ndako kokota bakoti na kati ya ndako bazalaki na barevolver na luketo bazalaki na bajepe na loketo na bamotorola bakoti na kati ya ndako bakutaki bol na ngai mwana mosala na kati ya ndako bapandi babiloko bamikanda bapandi bakoti na kati ya chaine bapandi et après bandi kosabize na mwana mwasi wana basimbi na bassin na ye basimbi na bassin na ye baluki wana baluki bisika na mekai kosechappe bamoninga na zaki suste bebisi mokolo mpango ozobombe awa mpona nini asimbi sûreté ya l'état ok na ndenge toyebeli makambo sûreté ya l'état ezali nakoloba nini osimbi secret ya l'état mais ndenge mutu apesi point de vue ya mboka sûreté ya l'état nasimbaki te mpe nasimbaka wana te naza mpe nayebi kutu ndenge ezalaka te alors yango wana nde esalamaki bapanze babiloko nde ntango namoni bongo nakendaki na lemba kopesa plainte na ngai pour na baya ko mener enquête parce que nga na vena komi na lemba OK be ko mener enquête
pe na kindaki on a yipé crime pour na kotika plainte vers l'inconnu bien que bango baloba ke baza batu ya renseignement on ne sait jamais on sali bien na tiki plainte bongo et deuxième tour ba komeka kolanda ngai na sima avant toki na kende komenya enquête kuna zaki na otambola chauffeur a fisinga ki na sima no senti lokola bazolanda biso bazofile biso si mva on ya koleka ngo na série ki moke pe na kosambela na koluka esi va pas ya ono senga na ba autorité bazokamba mboka toza censé koloba o esimbi te et ça fait partie ya ba droit na biso toza na démocratie et ce comme le lengi wana eza mabe makasi et moi ça ba tout traumatisé tisikoyo vraiment eza bien te mais nzamba zolokom lokola tout eleka ki malamu vraiment merci papa tomoni moi na biso o ya bungi na Canada na éviter ce que on dit histoire on a réseaux sociaux depuis le 2 il y a moi au Tobandi moi na bima ki kara kende classe ou quelque chose comme ça azomo na tête mon qui peut communauté et télémi pour na makambu yango okolo banini pour na ba parents batinda rabana à l'étranger et puis pour na ba difficulté aux autres ba famille pe mabota na makambu etali ba divorce qui liquide. Merci beaucoup sœur Cynthia nous opé sa conscience na ba maman sœur nangai ndeko nangai moi si avant ozwa décision ya au divorcer tala bien paramètre malamu. Est-ce que dans 5 ans, et créer le problème était parce qu'il n'est pas oublié que nous avons pu savoir la vérité. Nazaboye, na cause na bota bana 5. To kabwani. Yo yeba teke na bote. Mais moi na mkolo bana, mama ya bana. Ba tutu ba koyeba kabota directement. Azana bana ne mulongo. C'est ça. On se comprend c'est ça. Ngana comme ma jeune garçon. Mais ba paka ba oyebi te ki abota na bota ti. On se comprend c'est ça. Ngana comme ma jeune garçon. Na ko linga pe jeune fille. Oui. Mais yé avant mo bala linga yé calcul. On se comprend. Charge. Ça va être calcul ya charge. Na famille à moi si. Na famille moi si va être calcul est-ce qu'un jour bana oyo. C'est ça aussi. Bana oyo, ça dit et comme déjà schéma mususu. Yango maman, problème nyo surtout babongi saka. Difficulté zanini. Au moins il m'a ba défaut zo ki milomba no wana. Obi na ko supporter soute. O kende côté musu men ka même défaut bani ko sala effort au supporter yango. C'est ça. Soko yebaka. Il fallait qu'on supporter kaka wana pas un même défaut. Parce que na biso bana mbali ser Cynthia, tout la ka presque no ba défaut ndeng moko. Vous savez comprendre? Oui. Tous les presque n'a pas en commun. Moi infidélité, moi ma boko makasi. Exactement ma agressivité, moi benenia makasi. Ezalaka kanango. Moi autorité, ezalaka tozaka na ba défaut na biso en commun. Siko soki otiki oyo, OK pas oyo. OK, wana kuna ko sala pire. Yango soki problème eza badeko. To sambelaka ki miekota. Na yamba couple moko ya pasteur moko abenga ye prophète ma femme c'est une sorcière boye nabi OK merci beaucoup l'homme yazando ki alukinga mingi abundisinga makashi nabi merci sambela dossier dans le tribunal divorce seulement au plus vite que pose na lingina kufa nabi merci beaucoup na loti ekutunda bazo finanga makolo nabi merci yekingo te makolo nabi merci beaucoup merci beaucoup l'homme de Dieu nako tuno kezabi tuna homme de Dieu nabi est-ce ko kotina ngata vidéo ya libala bi oui pas problème atiningai partie ya vidéo et réellement partie atiningai partie ya mutambo o nazuye partie atiningai zolo bani na kata partie wana tangwa déclaration abi na sambela kinzambe Nzambe pesanga angelu ya bomoy Nzamba pesinga yo nabi homme de Dieu zongela vidéo na yo abi na zongeli elobi nini nabi olobi ko singa kinza peso ange ya bomoyi za peso nani mwasi na yo wana za ba déclarer to sala ka pour se peut pas te eza déclaration te oloba ki angelu yeo ange na yo est-ce que okoko tangela ngai bolamu na ye 5 abi oui nakoko tanga atanga bolamu 5 okotangela nga ba défaut na ye 5 atangelinga 4 défauts nabi en étant beso batu tozanga ka ba erreur les communs mortels des hommes ce sont les erreurs frère ma sœur soko ko supporter ko limbisa moto bozana yete boni nzamba ko limbisa mabe na yo c'est ça soki nzamba njando fina biso ando ko tanga so mabe moko to kozala te sur Cynthia tozate donc oyo ba bitumba banzoko
eza matiti nde nyoka maka bituma na bino ba parents bana nde bazo nyoka na sima na yango omona mwana komi na besoin papa na ye mwana komi na besoin mama na ye mwana komi na besoin boye mwana zokola où est ton père omokosa papa mwana ke papa zaka na lola o papa zate papa ke na lola kuluka nini sœur sainte ozo comprendre ça dit babiloko wana il faut tout éviter yango soko ozana prendre na couple na yo mon frère ma sœur nous allons prier notre Dieu est le prince de la paix amen. Il restaure la paix. Il y a des couples, nous avons prié qui m'écoute. Que séparation, que divorce. Belo comme soso. Ba maman, ba papa, Bible bine. Les fruits de tes entrailles, ba kopa mbwama. Amen. Biso ba africain. Richesse na biso, ça fait partie bana pe bazana kati. Amen. C'est-à-dire bana bazali pamboli pona ba para. Ceux qui bazo attaquer yo bazu yo te bako passer wapina bana. Amen. Donc c'est pourquoi le bête la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison à TikTok te. Aujourd'hui vous êtes donné plus na TikTok. Makasi. Aujourd'hui la conseil à moi c'est moko ya 22 ans. On a une relation, on a une relation, quand on a pardon, bima relation, on a. Moi, si à 22 ans, on a une espérance, ni na libala. C'est ça. Maman, yo posa ceux qui na 30 ans, ceux qui 35 ans, on a moi na moko adolescent il y a 20 ans, 21 ans, 22 ans. Kosenga mobali pardon te. Kosenga pardon te. Au PC bla kolia bo il y a yango. Hein, certain. Et vous allez voir des gens responsables. Bazota la bana wana. Pe a komi na katanda. Biso se komi na biso si etiet. O sali moi fier que na kolia te. J'aime pas comme ça. On se pas bonde là mais o balbina ni na ngadi boboe. Lambalia. Yo moko vandi ti o mo benga sa lokola. Lokola pourquoi benga. On récupérera. La katanda kuno moko zoli alwa muivi. Wana nini ozeli ba bonde la yo ozite. Siko bongo sersentia. Vraiment. O tomber siko e pa mutu moko boye. Azo panguso na makolo. Moyen. Mutu moko banda botama, vous connaissez mes sœurs, je vous conseille. Non, toi je t'aime te. Il y a des moments bozo bomba la bino Nous sommes au moyen te. Ni pas les ça na ba détails sersentia. Oso na malamu. Ouais. Au moins mutu mo banda botama. No ba kwanze lito ite. Sur à côté na muta kwanze lito ika ya pam akob malibala ka pona liba kwanza ke lito. Ouais. Gazali. Vous comprenez madame? Il y a solo papa. Voilà barema. Yango wana. C'est-à-dire libala ça na ba détail. Il y a des petits moments maman lali. Frère, PCK bisou attend l'état mata za na pongi mais pongi kata na o sentir ango. Au moins attend la muka. Façon servira ko déjeuner. Je vais changer. Je vous dis, papa. Nazo bisayo. Ba couple chrétien zo couvre parce que toujours te bin makambo yo. Te. Ah, et koufi makazi. Notez si elle va là, Bible comme la biso te mais Bible tikel biso que la nature vous enseigne. Moyen wapi. Vous comprenez madame sœur sainte. Yango wana banda obala maman. À part comme maye jour à libal, o maye combien de fois déjà? Est-ce que makambo il faut que spiritualité ya yo moko. C'est bando sana mobile na yo. Tangu nini yondo senga yeke asimba yo tangu nini. Nakuta na couple moko boy sœur sainte. Mobile wana beke depuis na bala ina mwana maso yo. Nanu yaza na posa na ngate. Kanga muna banda. Siko sœur sainte ya muto bonga se retrouver côté mususu. Oh, bazo bandaka ye. Bazo bandaka ye. Siko imaginez à cause de laquelle non, je suis occupé, non allons seulement je suis occupé na mutema azo sepe. Hein, sœur sainte. Yango. Bilo kwa mike oyo, yango ndezo créer bino ba problème na ba couple. Non t'es pas ko faire le bas ba benga bébé na nté. Ah, vous comprenez? Tant pas ma sinja benga bébé ke. Je vous dis, natinga mokolo mona zalaka na sambeli mingi. Siko ponye katani ngai. À l'époque tangi na fiancé. Na sambeli mingi ponye katani ngai siko na vandi. Pouf, na moni message ekoti na WhatsApp na ngai. Na koti na tanga boy. Oh, nazomona okoza lola. Nazomona ofumani za boy ponye katani nga pona yo mutembe tinga yi du. Nabi kono bina baraka moi so. Nabi zoka ndenga na za boye zana mutu amuna nga. Ola la te pona nga. Pona ngai. Singa ba muki. Et salio bien. Salinga bien. Ça fait du bien. Montrer l'amour, l'amour réciproque. Vraiment. Oh, l'amour est zakaya kobata mate.
Et mon anaka. Et mon anaka. Yango les abloka mike ezo bebisa. C'est ça. Aux autres, on a bien certain. Ouais. Oui, ezo bebisa. C'est comme nous les pasteurs. Nous les pasteurs dans des couples. Bah comme ça bisoko là bas robot. C'est-à-dire ils nous croient, nous sommes les spirituels à 100% même dans nos maisons. Non, on a besoin aussi de l'affection. Ouais. Au solo casser 5 ans. Si si. Nana pour ça payer et ça bonzo toté parce que toi éviter nano Koko Taliba à 100% la carte spirituelle. Ouais. Libala ça fait partie à charnel, il y a chair. Si si. Oso kamalam. Oui. Baba la na molimo te. So lota kandota molimo nous devons prier pour les katana bandota libala molimo. Baba la kananzoto. Donc l'affection doit être charnelle. Makas. Apprendre à combien on va na yo bébé peut-être au moins lokola on alinga ba ko mwata lingango. Ba benga ke libanda asepelaka. Makas. Benga ye secret na ngai, café na ngai, bonbon na ngai. Kombo nyosto monya ko pesa ye benga. O benga ye soki ampoule na ngai, benga ye. Ozo kasser cette. Yango na papa. Ezo côté ça, moi matungul na. Oko cité. Je vous dis, ezo côté ça moi matungul na. Otali kaka bien. Parfois yo linga makasi wana, pesa nkombo papa. Par exemple, il a parfait, par exemple, bakuma parfum za wakumuni. O na linga chalina. Oh, yonde chalina na ngai. Parfait na ngai. Tant encore tando ka ma posa na yo. Vous comprenez ce genre de détails parce que le monde, ce monde ici que nous vivons, c'est le monde des intérêts. Ozo Kamalam. Il est écrit au livre de Jean chapitre 3 verset 1er. Car Dieu attend aimer le monde. Ça dit si Dieu n'avait pas aimé le monde, n'allait pas envoyer Jésus-Christ. C'est le monde de l'amour. Moi qui les a molingo ya bolingo. Bolingo banda depuis likolo. Si si. Tant on va comprendre que Satan on va comprendre que Satan lingue souté abengani. Oui. Si ko yo boni on va comprendre que Satan lingue souté abengani, si on va comprendre que yo lingati na vano ndengeni. Vous comprenez malade. C'est ça le problème. Et bandi banda kuna. C'est-à-dire l'amour bolingo lolango. Kota ambiance na katanda kuna yo. Moi je joue avec mes enfants. Air et prière ezali. Air bonda pona bato ezali. Air pe yandaku ezali. Yango wana. Yango dosomona. Na konna concernant bana. Vous devez prier pour vos enfants. C'est pourquoi il y a des couples que je prie pour les enfants lundi et samedi. Pourquoi? Kodelier libota wana. Nous faisons tout ce travail gratuitement pour les soutenir. Parce que ce baluki yo, bazuyote. Bakena bana. Bakena bana. Si si. Papa ce baluki yo bazuyote baluki pense na yo. Yango zomona moi to me bien kaza mari ba drakaye. Pourquoi? Bana posa na yo. Ce bazuyote bando lukaba na yo. Bano ce bazu bango esil bazui yo déjà. Maintenant, c'est pourquoi Bilobina Mukanda, Actes chapitre 7, verset 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ, sera avec toi et toute ta famille. Amen. Yango Natsiki Bongo. Merci papa. Total la paix témoignage moko tozanango. Merci. Oh, il y a frère Nabiso à partir de Mboka Musika Azwaki Lobiko et puis tokozonga poto yeba ezala ki ndenge nini et puis tikotak esalama ki ndenge nini mutu azana ka ya maladie pe ya problème de kili akosala ndenge nini pour la service et intercession il y a prière pe lokola pe orientation na maramnae total non témoignage Nabiso wana ezala quelques minutes toyo kananu et puis tozonga poto continuer na Mosena Nzambe. Merci. Ok, merci. Et Zangai, frère Teddy Kankenza, a parti à États-Unis. Il y a donc, comme Rangai Teddy Kankenza, a parti à États-Unis. Il y a donc, papa Rangai, Kokiko Yebaye, Kumunaye. Bishop Albert Kankenza aza kuna na Kinshasa oyo azalaki président ya ba église de réveil nyon surtout ya mais et loko ngai kaka na yeko pesa témoignage pour na ya et loko oyo et les kelaki ngai awana et les kelenga na ndako pe na vie na ngai pe nanu pe esilite mais ngai na lobi kaka ke
nzambe ya prophète Enoch, nzambe ya prophète Enoch, donc bo landa ete lokola azali mwana mukie, mais mwana mukie aza na ba prophétie oyo esalemaka. Pe ngai moko pe na misu na ngai, pe na misu na ngai te, mais ye kuna na Kinshasa, ngai koto na États-Unis, mais na moni yango yango na ndimi yango ya mwasi na ngai azalaki na hôpital. Bino moko boyebi soki mwasi ezali première libota na ye ya akozwa dépression wana ezalaki dépression ya normalité, ezalaki dépression ya bato mosusu na kati babandaki ko utiliser ke azwa dépression wana. Après ça ba emema mwasi na ngai na kufa. Tangu prophète Enoch ayebisi ngai ke Teddy sala jeûne il y a 2 jours, ye ayebisi ngai jeûne il y a 2 jours, mais amemi ngai ti et comme jeûne il y a 4 jours. Après ça, ayebisi ngai ke mwasi na yo omoni tangu na sambeli loboye na yebite mususu ba intercesseur oyo bon ami moi français il y a donc il y a mis basambelaki jour wana bazalaki bato ebele ba intercesseur ya intercesseur soki oyoki boye ya basambeli. Après ça na suka nango ayebisi nga ke Teddy to silisi kosambela mwasi na yo bazo libere ye lobi. Ngai namonaki yango ondire ya maseki lobi pe ekokisami mwasi na ngai abimi. Mwasi na ngai abengi ngai ngai nazalaki na ndako, abengi ngai ke Teddy bazoya kotika ngai donki na bimi na mitali boye fona bi donc oyo eza makambo ya solo to nazoko na kota kona doute pom na biso to zalaka na mitema batoma ya il faut kokino kotala soki nzambe batobolaki basete ami Jésus-Christ Nazareth batobolaki basete nini boye oketi na kunda na ye omona soki asekwaki ngai pe nazaki na doute wana yo ozobima non ya Teddy na azobima bébé nazobima na yoki kama pongi boku boye yeli ngai na misu ba na kaka si kaka tafandi awa na ka pe na nga o na yo kaka boye koko tete mutu azofungola porte na bi oyo moyibi to nini mbala mona telemi boye mbala moko tangu na soya mbangu na mona boye ye
abimi aye na ndako ya en tout cas na kumsaki nzambe pe lisusu kama mwana sikoyo ya oyo bango bakanaki babotolanga mwana mais ekomi le contraire lisusu ekomi le contraire en tout cas nzambe ya pasteur ya prophète Enoch en tout cas dans cette vidéo oyo pona bondima que prophète Enoch merci en tout cas pour notre témoignage wana en long et à large totali penza peut te comprendre tina ya lobiko na ndenge salamaki papa oyebaki ndeko wapi garçon oyo ozomono oyo aza mwana ya archibishop Kakenza. OK Mwana archibishop Kakenza alandaki biso na chaîne na yo awe alandaki na chaîne na yo oui alandaki na chaîne na yo abengi biso bina na problème abali mwasi azuzemi mwasi aki kobota mwasi asali crise non na kobota asali nini comment benga ngo soki pression soki nini comme ça asali crise à partir ya kuna tant asali crise même pona mwana bima problème tala ko ozobota siko asali crise risque ya yo moko kufa risque pe ya mwana akufa ti abengi biso tosambeli atoni ngai mais na moni oza très jeune tinanga photo za mokolo no ba photo ki mokolo ezate ka ngombo no photo la profit nanga ndepenga nga na sala tango yo landenge pas certain to landenge photo ki mokolo yo landeka oyo monyo yo so ka photo ki mokolo bezo ka nzamba sala ona lo kanzamba sala on dit d'accord nous allons prier to sambeli na yi tant to sambeli bi kende na sambeli boye moi na zobota lelo amen abia bon na bia zobota pending to lobaki aboti amen bavant États-Unis à Texas okay. Aboti moi ça boti sikoyo moi ça zo aina ndako tango aina ndako asali sous crise ambulance tango ememi ekino na hôpital batuniye mwana oboti wapi bisika nyoboti mwana adresse hein hôpital obisika boti mwana batumeka na hôpital mususu batuni hôpital aboti mwana abi kete mwana na botaki na Congo na botake na Congo mobali na kotaka batu na butu na États-Unis mobali ngaza mutu ya gangi akoseli mobali makambu sans le savoir l'envoûtement osoka sersa non là mbala moko bango babotoli mwana batini mwana soki na foyer ya côté na bakunise ko na nini bisika ba entretira bana babotoli mwana pe balandi mbala babotoli mukanda bakangie garde sikoyo mobala retrouvé akangi nde batangele makambo yo mwasi na ye alobi kuna parce que hôpital bengaki la police tango yoki ba déclaration wana nde tango mobala komi sekoué musala kuna pe balongoli bitumba molimo existe bande konangai ouais vous négligez Dieu aujourd'hui vous nous négligez nous aujourd'hui parce que tu es dans les bons mais OK on ne cherche pas seulement la prière quand on est dans les bons. C'est ça. Mon cher, la prière même quand on ne cherche pas tellement la prière quand on est dans les mal. Mon cher, la prière même dans les bons. Vraiment. Parce que yo ce monde dans les bons, mais zo kadamuli moza dans les mauvais. Celui to kati courant na ventilateur kata kamba la mon côté et ils allaient tourner. Ouais. Mais tourner mais courant ici et longwe. C'est-à-dire tourner tirer au sanini et télébi. Ndengi au sali. Aujourd'hui, on dit que oui, quand ils ont association, il faut prier et intervenir. Amen. Frère Wana, makambe comme le dire. Abengi ba pasteur, il y a un homme pasteur, papa na bonde pour na simbité nda bengi ba miso simbité, ne ayeko benga biso. Nabi tozo sambela. Amen. Nzambe o abotake penza ba sa miracle. Na prière no sambela lelo lobi moi tozo na ndako. Pe bazon sabino mwana pe tout les autres en ordre mais comme ça mandé nabi que yo ndenge ko sala ma etali yote mais j'ai un Dieu. Amen. Parce qu'il est écrit au livre d'Ésaïe chapitre 44 verset 26. Le Seigneur confirme la parole de ses serviteurs. Si un vrai serviteur a déclaré likambo pona yo ser Saintia, moule beta et betate et koko kisama. Parce que Dieu derrière les paroles de ses serviteurs, Dieu derrière la parole ou les paroles des serviteurs. Le moment où malobebele abasang na ye. Ce mot sans malobeli likambo pona yo, l'on les ko se mobiliser pona ye koksengo. Amen. Nabi lobi des aboye.
yo bazo benga yo ozozwa musala pe bazo solo mukanda yo pe makambo yo zonga nord tabi ah bon États-Unis wa makambo le kandeng yo kanza na trabi ke eza les États-Unis eza la France eza la wapi tozana nzambe moko amen Jésus Christ parce que Esaïe 59 verset 1er la main de Dieu n'est pas courte pour sauver le bon quand on a besoin localiser tant to sambeli lobi pe moko zo kaya zo tatu na le moi lingala na anglais parce que bango kuna ba message en anglais abi tout et salimi ndengi to lobi amen Nzambe asali miracle lelo bazongi na esengo paso moni mwana mobali pe ngambe bongo mwana mosanda munene lokola ye azo témoigner boye c'est ça facilité hein c'est ça andimi ke papa na yamona yango famille mona bandimba mona et les kana média et ça facilité ndo monya témoigner miracle ya Nzambe vraiment to comme na biso okine na suka elo ni okoloba pe lipamboli ni oyo obombela ki biso poto clôturer na yanga merci c'est ça tout partager thème mon église c'est mon tour mais sous thème ne kolobela wa c'est la maladie na ko tanga verset biblique to tanga na psaume 103 psaume 103 to bana verset premier pona nazana posa nzamba sela batu en travers vidéo amen au fond la bible na psaume chapitre 103 to bana verset premier déjà Psaume 103, verset 1er. Ok, tous en go. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénit son saint nom. Amen. Et senge na vie na yo banda ko pamola komba Yesu. Amen. Pe nyonso to eza na ye ekumisaka kombo na ye. Amen. Ozana batu, ozana ba camarade, ozana ba ninga na ozana bana, ba le senge ba servir nzambo yo servir. Amen. Pour intérêt na yo moko. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mouto yeba kabisika uti te, encore pas bisika zo kende te. Amen. Pour ne sengelo yeba na uti wapi. Pe nazanani, nazo kende wapi. Amen. C'est Saint-Pierre. Tant qu'on yeba bisika uti te. Tant qu'on yeba te nazanani, faut yeba koza nani. Eza mille musu sengelo vanda te parce que eza yo ki yo. Vous comprenez certains. Nazo comprendre papa. Président Fatih Jamako vanda watamela amela tibwa wate. Avant da tepo nyabi yebi kinazanga nani. Amen. Parce que avant de ka ba ni wande bato ba ko sekaye bi ka mi yebi te. Donc il faut yemo komi wake. Je suis qui? Amen. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Kobosa na bola mwanzambe te. Amen. Okomi kuna grâce à Yesu. Amen. Okomi wana grâce à Nzambe. Pona so kindoki ya famille na yo ngokoma kuna te. Ya kobosa na yete. Ko sekanzambe te lelo parce que Nzambe vandi wana. Dieu est capable de te renverser. Amen. Observer par terre. Amen. Ba tu komi bazaki lokola yo ba commander ni. Kobosa na Nzambe te. Je vais taper Psaume chapitre 3. Verset 3 plutôt. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Yende alimbisaka masumu nyoso. Masumu nyoso sala. Il y a d'autres qui ont la confession. Parce que le but est celui qui ne confesse pas ses péchés ne prospère point. Et ce n'est pas que quand tu vas confesser, nous allons citer ton nom ici. Non, non, non. Oui, ça média. Tout le temps, tu vas confesser pour se libérer dans ma somme. Parce que comme ma barrière, les colonnes est calée, là. Et le Seigneur va te pardonner. Parce que celui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. Amen. Na kati awa tozaka na maladie ya malaria te cancer te na baino na maladie physique maladie ya santé maladie ni ezotungisa yo. Psaume 103 verset 3 le Seigneur dit c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Tes maladies ça dit maladie na yo ozoka malamu non là ça dit maladie o nyos tozanango o makolopasi mama lina na Suisse alaki na makolopasi yamo na makolopasi zaka pona âge na yenzo kezaka maladie satanique. Batu combien bazana ba 80 ans 90 ans abela makolote mboso azana 82 ans 67 abela makolote tozui Moïse koko ya 80 ans. Tension exacte. Ce sont des œuvres sataniques. Moi, depuis la Timbele, ça fait maintenant 12 ans que je suis Tika papa. Je suis mais là, que tout ça a grippe, pour na tchaka mutu mamingi na sa prière. Et si, je suis nalala kalibana bangungi na bangomba bangumba swanga malaria kipangate na bela kate. Et beta okara le pasteur John. Oui, depuis la Timbele
maladie, ce sont des choses spirituelles. Il y a ma casse. Ah, c'est Cynthia. Na télémela. Ah oui. Ce que yo, nous autres, comment dépend maladie. Nous autres, nous autres, mutu, matoy, o misu, o makolo, mama. Olingi lobiko, olingi lobiko te. C'est ça. Papa, olingi lobiko te. Oh, impuissance sexuelle. Tu es azana ba organe échange en autres motonyo surtout. Amen. Nambaka papa moi benga na partie ya Suisse, vous êtes découragé, je vous aime beaucoup. Abi mon frère, nasuka na match moko maman zo réclamer. To comme attend la prolongation, lobi dans ensemble la pona yo. Oh, comme la prolongation coûtait beaucoup perdati abi amen. Amen. Tout ça les prières. Les loy. Moi, si Abenganga et Kabelanga, c'était ce qui, à l'époque, c'était ce qui $300 comme ça. Kabelinga, papa, Nazola la thé, Nabuto Komika, c'est ça. Tout est possible, Ndeko. Amen. Tu es là, Ozolo Koba Mbikoudi. Oh, Baba, qui c'est Bokoko? Si Dieu guérit cancer, alors impuissance sexuelle. Amen. Amen. Maladie, nous surtout, nous allons prier. C'est le Seigneur qui guérit. Amen. Si tu crois, parce que tout fait partie de Nakatia Kondima, tout fait partie de la foi. Amen. Si tu crois, maladie, nous sommes Nakatia Nayo. Ah, Watolek Sabaka, maladie Bélan, n'est-ce pas, Seigneur? Neba Mboma, Neba cancer de sein, Neba Boy, Batouana Bazan étranger, Bazo témoigner, Yo Poko témoigner. Amen. Maladie, n'y est pas Sayo. Maladie, n'y est pas Nayo. Parce que qu'est-ce que le diable fait, Sœur Cynthia? À côté de doute, na katia moto. Satan soit à côté na katia yo azo bloqué, azo finance na yo ako iniso bateau bako melolo biko. Ya mwana moko maman na soni me na kata prière, mwana na komi nemi ya maman na yi. OK, maman na nda zo luka lobiko na yi. C'est ça. Ndangi makondo zawana. Comme tomber pas na ngai un vrai serviteur de Dieu. On a comme lobiko na yo, diable na katia a ba question. A rosengo mbongo, to senga kambongo te. Nous avons reçu l'évangile gratuitement. Nous allons prier pour toi. Amen. Priez quand il y a 5 minutes ou il y a 2 minutes. Ou directement, vous aurez la guérison de la maladie, la santé ou les autres. Amen. Amen. Deuxième cas de maladie financière. C'est Cynthia. Batunyo surtout. Yesu na kata Bible. Abandaki koende ando linga ba pauvre mandolo ngotala ba pauvreté. OK. Oui pona nini? Yesu ando tamana délégation ya 12 apôtres. Sans kotanga ba mamo bandola na sima. Siko imaginer ndengo za boyese Saint Jova na ndako na yo, oki mamo ko pouf délégation ya 20 personnes ba côté oko sepeli pas mbolo ko beta libako. Te na beta libako na minute dollar eza $20. On peut comprendre. Robert Talibako bien qu'on s'appelle. Robert Talibako. Peu 20 personnes ba pesote ba lia. C'est pourquoi Jésus aimait les pauvres, mais n'allait pas fréquenter les pauvres. La pauvreté, vraiment, c'est l'état de l'esprit. La pauvreté est un esprit. Moi, j'ai manqué même $10, $5 ici. Vraiment. Mais depuis que j'ai compris que la pauvreté, c'est un esprit, na bengana yango na orientation zamba pesa kingai. C'est pourquoi tout le monde qui s'approche pembe nangai batuwana de bazalakawana bazwaka vamos et la mususu. Amen. Osoka Sœur Cynthia. Amen. Bazwaka la mususu. C'est pourquoi ngai Sœur Cynthia eza pasi na sala même na téléphone moko 2 mois. Osoka na moni ya sika. Na sala kana téléphone moko 2 mois te. Pourquoi? Bato nga na pambolaka. Batuwana ba pamba maka bakanisaka pe suka lipamboli bisike sanini eyaki makasi. Tu as quel problème financier? Amen. Tu travailles dire mais revenu ezoya te. Bato bakenda poto avant yo. Ba sere bato ba ya poto avant yo ba se retrouva. Bato ba ya après yo ba se retrouva. Mais yo tala ndengi viezo kende. Viezo kende bien te. Ceux qui ont croisé en boko, ont croisé en boko. Bangala bamis makasi ndokite. Yo kasoni mona pasi. Ceux qui au monde état na yo wana. Keza bien, au vivre kaka nango banda ko kitozo kita. Ozo ka Sœur Cynthia. O bandozo kita ozo kita. Il faut pas qu'on se plaigne bobo là où ezo simba yo. Comment est-ce que yo ko s'élever à niveau zawana? Il y a plusieurs personnes Sœur Cynthia. Basaka poto ya sango. Mais réellement boyazo vivre vu le Congo na Congo pe na Kintuka. Makasi.
il faut Zamba restaurer. Amen. Financièrement. Amen. Zamba restaurer Bozuna. Zamba pèse même Moussala. Amen. Zamba pèse yo Mukanda. Amen. Oumeli. J'ai prié pour un frère, il a témoigné dans audio et ça, on m'a dit, il a fait des vidéos parce que audio, n'a pas audio minute, mais ça la vidéo. À ça la vidéo, à ça l'idée, moi, il n'y a pas mal en France, ça, Mukanda. Ok. Abi prophète est impossible. Des mois, ils ont mouké. Mais dans un cas, moi, des mois, pas mal Azumukanda, na 2 mois. A commis l'éligible pour travailler. Yo sali combien de temps? N'importe, Azumukanda, aux 8. Tu dois associer la prière. Amen. Par la prière, Fongolaka, la porte. Troisième cas, la maladie sainte, célibat. Célibat. C'est ma boîte qui est célibat, ma sœur, mon frère. Ata ozu miro mital ke naza kitoko oui oza kitoko mais otuli. Souka, totuli est belé. Sauf une gagne papa. Yo tolité. Yo ça dans Ngolo Nzambe. Yo ça $100. Yo ne bato bazo luka luka baloko. Somo. Ozoka bala ma sœur. Ma sœur nango zo kanga bisiko zo. Amen. Ça dit bah, réclamation familiale. Réclamation, il y a l'ibala familiale. Dans chaque famille, il y a des réclamations. Il y a des hôtels où moi, j'ai fait plusieurs fois dans un chouet l'examen d'état Saint-Saint. Tant on a ensemble la Zambé, pourquoi dans un chouet Zambé bisingaï. Aux un chouet, le calboso combo zanangoyo. Ok. Aux autres, quand on a diplôme, t'es l'ocam balé. Dans la montagne, réclame à l'accent. Papa Koulout. Abi, c'est lui qui te réclame. N'a coûté na papa Koulout à base. Na delvo na taille kombo na ye nebise papa zamba lo belinga yo nous bloqué diplôme nanga seki tozena 2019 de 2018 2019 abi na calcul nangai yo ko zo diplôme en 2035 biso en 2019 abi na calcul na ye nga zo diplôme en 2000 combien 35 na âge nini taka diplôme en 2035 et ces messieurs là ne prenaient même pas soin de moi. Ni kofi tranga classe no tanga na pasi mazo loko lisusu lokaka lisusu bien mais nanya lokaka yo moyen vous allez négliger ces choses mais ça en réalité la vie aux hommes nanya lokaka yo nanya tchao na calendrier na ye oko vivre na calendrier à mutute amen oui mais non kanzo tomali nabi papa je vais prier abi tu veux prier que Jésus votre Jésus là les occultistes les charlatans. Bayebi Jésus kayo samila kaya faible wana. Nous avons un Jésus qui est plus fort. Amen. Au modi mundu qui sert sanja. Ba kozo mundu ki ba pesa tingai. Nebio tirete et pas n'angeza pas jouer. Oui. Ba pesa mundu ki ana na policier. Faire de sa rostri sa taba tu nda batnyos bazali bosoala. Tu as le nom de Jésus mais bio c'est l'ingote. Je vais te montrer les versets dans les psaumes. Je vais te montrer les versets dans le Matthieu. Je vais t'encadrer spirituellement. Pour na kosa ila yango moto a bloka yo atika yo amen nani wa chali bala na yo na loboko na ye réclamation wana si tu as réclamation maladi ya libala atokuta na mobali sérieux ndenge nini a solo ba aventure atokuta na moi sérieux ndenge nini a solo ba aventure keza yete zani nani yo moko maladie ya célibat que Dieu te délivre au nom de Jésus amen na prière on ensemble la pona yo maman sœur atokomi na âge ya 40 ans, âge ya 50 ans. Il y a un maman moko na kati ya téléphone nga maman nani Dieu donné. Il y a moko tolobaki na lobali kamunaye. On parle sur toute autorisation. Maman Dieu na âge ya 55 ans. Akufeli mobali. Nebisi ke nazomona mbali ba la na sioni papa. À cet âge ici, nabi à cet âge ici pour maman. Nzambo sala. Âge ya 55 ans. Maman tinilanga ba photo sur combien mibali ya mindele. Bazola ndeba ko supporter bota mamate. Ay papa oy comme ni kamina bana mike na mikolo na banwa. Ndenge moko. Na bisko pona moko. Ay papa esko âge 55 ans na bana ne babike mama. Bala olia ba moko na biso. Biso pe mbalo to kolia yo. Bana ngo ba courage na ba courageuse. C'est que mobali wana bala parce que papa ya mama wana kufa mama na kufa. Bat balé doti banani bana. Bana balé doti mama na bango. Ayo ko zane attends ba pesi dot ay papa kasi pourcentage no binga pe pourcentage nga na dot na yo kasi toliango ndeka tomi na des autres ba mériter ko bazate tolia ki dot ndeko nani o bloquer libal na yo ozalo kitok balata masse de vieillesse c'est qu'on te fait des aventures nous allons prier et vous verrez la main de Dieu il y a 3 maladies tu vas te présenter bino yango wana mais si ko yo se retrouver nous allons prier maladie wana kolongwa le Jésus que je prêche
o abikisaka babeli o akangolaka o asala epa na ngai o asala epasi ya sente akosala pe epai na yo au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci papa, en tout cas nzambe ya pambola yo, nzambe ya pambola ba o nyoso balandi biso. Église za wapi ba programme na ya koyamba numéro de téléphone déjà tokocha et puis ba remerciement na mo gentil na pour la émission to saluer le papa. Merci beaucoup c'est cette biso tozan na avenue Capella. Avenue Capella juste na commune ya Kalam. Dans l'avenue Capella numéro 16 na commune ya Kalam de bisika tozali. Toyamba ka partir ya lundi, mercredi. Sauf que le cola bat bazake belé, so na poso kutana ngai komela ka message na WhatsApp. Oyina ku yambo pas rendez-vous. N'a pas rendez-vous na koyamba yo. Pe yo mutolandi émission du début jusqu'à la fin. Partagez mission kaka na 30 personnes. So partager kaka na 30 personnes, nzambe o ngana teyo afungola makambu na yo. Amen. So pendant 30 personnes, dans afungola makambu na yo te zongela na commentaire ba na partager mais to komi 48 heures na mo le côté. Nzambe parce que j'ai pris un Dieu sincère. Amen. Nazala pongi te pour le lukanzambe. Na tika tu na kenda lukanzambe na ba prière na ba ngomba XY pour na bunzambe zala. Amen. Et nzambe wana ko ba ko se manifester. Pe yo moto cerveau on a des problèmes, tu as des problèmes comme tu es. Comme tu es là, tu as des problèmes qui nécessitent la présence d'un homme de Dieu. Tu as appelé plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs prophètes, plusieurs pasteurs. Mais tous ces gens-là, mutumoko ta même a même lieu de délivrance parce que ba benga bi vraiment te bazana pouvoir wana te. Mais na prière oyo, na ensemble la pona yo. Kaka na benga yi. Kaka peut-être séance moko pamba. Okomono nzamba ko sala pe kozongo témoigner. Pe yo mutoso mona miracle na zela nzambe na ngai, témoigner na commentaire na kotanga yango. Nzamba pambola bi. Amen. Merci Nzambe Apambola yo, prophète Enoch, en tout cas merci pour un message oyo et simba kapé biso moko a na capage télévision na ba balandi biso to za connecter na chaîne na biso to ta ba émission oyo za faire évoluer biso et non karaba base a munyo sa kuma na TikToker ko simba téléphone ko sala émission biso moko ta la biso ndenge nini en tout cas. Merci na o ya mukie o to tikali na bango ba sali vraiment moi conscience et zo sala biso bien bo pambo ma ko biso pe. Vous allez le bien. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. Capage TV. Capage TV.